Mission TV, le miroir du monde. Ok, par rapport à pouvoir, il y a Félix Antoine Tshisekedi, moi, espoir, ezali. Pour que tu aies des policiers, les lots. Les petits exemples, les rôles batuka bon exemple, il y a un moutou que vous bêta balle mais garder na bino l'équipe. Les rôles bon on a séqué, na séqué pour la monnaie pour l'équipe mais garder na bino joueur équipe. Na sens nini? Ngana okomate. Vous savez le classement na bino. Mais vous garder na bino joueur na binoté. Garder la ville joueur à côté au Kuna. Siko, na makambo na lobby. Soko ba beti ballon. Ya tiki. Yesko la ba beti siki ba wo. Ba o s'accaparer na parce que bango soni zate. Parce que maman ngai n'habite ce que couiller la ngai na yibimbongo à l'état na tie na poche na lati kazaka na tie malasi. O tie parfum o salpe fier. Mais au yibimbongo à l'état à la poche nous. C'est un bongo à battre belé. Et à la poche nous. Si vous avez un goût à tel battre belé, vous avez un malas au tengami pour battre belé au yibimbo na boba kumisayo. Le Congo indépendant et bandolé ça va voisin. Mais ce que moi quand voisin mon goût ya dongi azo ya komili ça nanko na kati ya Congo, c'est que biso toi na lipandate. Ce que le Rwanda a fait, c'est-à-dire aosala ba affaire na ye na mabanga ya Congo et pas ça ngo na nko et puis paré ba politicien na biso bakenda go senga ba permission kuna na nipa na ye po ba koma mikonzima mukeli kolo omotanga pharaon na bana Israël Moïse ayaki na boboto abitika bana na biso ya Israël babima parce que ne vous en faites pas 60 ans lingo batango ya kobima. Alors bino so bolinga ko kanga bana Congo kaka go teto nyangu to nyonga bino ti pour ya ko répondre na isolo ya Jean-Marc Kabunda alo bakini ba onager le na iba ibinga bo mona na postulat le na imbaki zoro mbongo ya leta ya libenga na yote na postulat banda kotanga ba livre nyonso. Oh yo tanga kabutu lokola moi telelo gloire bosobe kuta lobi. Mais kiero emisala yango mo. Kiero ezate bakpacha kakocha. Kiero emisala yango moko boko vivre wana héros. Président Kabila héros. Neti biso na mona coronavirus tozela kaka ya communauté internationale pianga. Oh ya FMI pianga. Oh ya Banque mondiale pianga. Oh ya nani ya OMS ya OMS pianga mayele sans bolingo ngaza moto français mais na bolingo nazana bolingo ya tato abetaka film moneti ngai pena au ministre soki ya justice te pour na mona batia kabata ba droit bato na okanga mingi za baninga nanga osala lokwa président Félix Antoine Tshisekedi nani boitela biso likambo buitela biso likambo ti na niveau ya olo banzambe sala bana nzambe sa mokili na yoka sangwa mboka moko te za na richesse lokwa ko alors bo continuer ko yebisa nzambe sala ya neti nzambe sala chikoto fia kuna biso déjà lelo bangaki balobo moni jangu bala bandai koloba awa ye wana aliye supwa ndakala kola longoli ngana bo abakisina tomate merci nkolo na ndengo longola kinga na lingomba ya bakrabe ni à crabe, ni à crabe, prof mon campus qu'on appelle ça qui nani dissertation. Ba crabe baza utikeli bango kitunga moko ta kobima. Na likolo ya nyozo wana mitunaka. Olati pe kazaka obimie pa na yo. Ebite bazaka na bana tote. Po bana ba ebi ke tata na biso nenga za baza moyibi. Les enfants savent ça. Alors, nous avons que Ma Mission TV, le miroir du monde.
Allo Congo, émission à Congolais, mbote na bino, et boyebi ke mikolo nyonso, kozali bongo na eleko oyo, yo toutaki bongo ko commémorer 30 juin, pour koloba ko fêter, pour tozali koleka ba moment ya pasi penza na mboka na biso, pour so na bi ko fêter ba de ko bele bazo benga nga balobi mama bibi fête ngo eza côté nini. Tozo fêter. Alors sur ce plateau, nalinga ki to sala analyse, mokolo ya lelo bo sengi ngai mingi na bondeli epe mingi na lobi papa Goubal. Ba téléspectateur ya ma mission TV ba mona okala balingi ba mona mokolo ya lelo, c'est un artiste musicien ya mboka na biso oboyebi et akota pe mingi na makambo etali bongo politique to solo na ye makambo etali mboka lolengi mboka ezali koleka après 60 ans RDC komi bongo nini. Il est avec nous, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour ma bibi. Papa Goubal bazo na biso pa batu ebele oignon so penza ba vandi bongo na etando eke na ma mission TV bazali ko luka penza koyoka bwanya na yo à travers ma mission TV mokolo ya lelo na émission Allo Congo yango nga na lati Congo 60 ans déjà ndenge nini okoki ko sala lecture na yo par rapport il y a 60 ans il y a indépendance. Bon, nga ba lecture na d'abord sévère. Et ko sunga peuple congolais. Leur belge accueilli. C'est vrai que nga peut-être na regrette à Belge était. Parce que il y a qu'un esclavage et puis il y a une colonisation. Makambo basala na tango ya Léopold II. On a un livre comment les fantômes du roi Léopold II. On va kata ba maboko. En tout cas, on a regretté Belge. Mais au moins, les Belges à Kendaki, à Tikaki, Congolais, dans ma situation, il y a bien bouilli. Ezaki, on vivre bien. Mais Bandaka, Bissomoko, Congolais, tout doit direction en Boka. C'est-à-dire, on comprend maintenant que tant qu'il y a esclavage, il y a colonisation, il y a que Congolais bon moto. Congolais aza sous moto te. On a vu ba père na biso na batanga bien. Bato ba dirigeant biso juste après ba belge. Ba auto tanga classe na ba belge batanga bien. Bazaki na mayele ya masolo, mayele ya mikanda. Mais mayele ya ukonzamboka on dirait ezaki te. En fait, ukonzamboka pesinga mingi mayele penza te mais bolingo. Yamboka. Bolingo. Alors, et au Samake, Kasavu Boayi, Asaïninga Saïla Giwana, Naba Mbroui, Bazaki Namuna, Lumumba, Chombe, Nandingi Saki Kasavu Alombe, c'est quoi Koti, Yoga Kombo, c'est Asaïninga Salagiwana. Mati ba société ngani ya mindele apesi ba master nae ba master pe ba jirana ne logote ba kote limbongo kudia soki compagnie kote limbongo yole na ebite ka entretien zalaka kufuta batu ezali bongo na bongo c'est ko pa ye elenge ampate dui lia kana ye lia ka adolia ne balara mboka qui passe côté bato balembi Laura désiré aye Laura pa ye sangana na bato to yokana to sa musala bana mbuka to zesika moko ba yeli biso James Kabarebe côté oyo congolais chef d'état-major et le congolais moi komani na ngambo okulu baninga ne ba congolais mususu ba yaka na ye batikala o to yebi bango bien ki congolais na ba autour de l'école au Congolais. On va les bima bien. On va bango mzuzo au Carrara. Ah. Ba muzadae. Ba Master James Batikali. Tokobena Joseph. Wala benande bango ba yoko. Kobine na biso na mutupe na ba Master James. Ti 18 ans na ndenge Congo nge kata na bitati. Oui, par exemple, Zambia, Kotiawa, Angola, Koti, Rwanda, Kutambesana, Uganda, et comme
olingo okoti ya ofele mais pe perde azomikumisa kaka oyo tosali makambo ebele na ankolo. Alors lelo Fachi Fachi pe yaka na bo Fachi sangana ka na bato ya 18 ans kolo kaka kolo e kongeza ya biso. Alors lelo Félix Antoine Tshisekedi a commis président to uti bongo ko passé 2e anniversaire na ya indépendance to zaki na 59e anniversaire na ye awa to koti na 60 ans ya indépendance na ye asala ki discours pour la nation na éviter ce qui ozwa ki penza ozala ki na attention ya kolanda yango penza na boke bien ce pour na ko loba peut-être na kati ya discours ya président de la République nini est touché motema na yo en tant qu'artiste, en tant qu'un monsieur à côté ici, moto na ye maele na ye nyonso po na mboka. Oui, vite me sert dans ma discours. La bandana za mutu na yo état de droit. État de droit. Eza teke o ba mosusu oyo na kulanda bango te. Balobi ozolo bana se makasi. Ngai eza teke o ba mosusu na kulanda bango te. Ngai normalement ndenge na yebi nde na mi yebi. Ata mwana ya ngai. Soko pei makambo na utiko samba. Parce que maman to bandi na lena zolo ba na bandi na batanga ba Léopold II. Nani alobi ke ngo engindisaka bakonzi nango. Koza chef de l'État, koza ministre za commerce te. Boni ole bo favoriser ba commerçant na bino et comme o mokonzi boye ye moto ako uteka Thomson na mboka. Ce n'est pas sérieux. Yangwa na bagason yango ezate discours na sina lobi ba discours toyoki ebele mais na lingi misala yango na kati ya discours wana toyoki esika pe ate atalisi te lelo tozomona makambo elekaki bongo na ngambo ya Assemblée nationale ba proposition ya loi mina kupesa kata au peuple atelemaki aboyi yango. Alors na kati ya koloba ya président tomoni alobi que Assemblée nationale kuna esika bazali koloba to pe na palais du peuple kuna esika bazali koloba la majorité te bango bazali majorité parlementaire le bango bazali na majorité na Sénat ya lobby quelle que soit majorité soki bazali ko sala bongo na intérêt ya peuple te ya kozala na bango elongo te. Jamais l'intérêt. Maman, est-ce que ils étaient sur le terrain de maille au bon ngando? Attends, comme 18 ans, ma soeur était la peuple va salir. Dans 5 ans, Fachi. D'abord, le débat ça ça peut y est Fachi. Pas vous tirer ma croque en genre. Oui bien. Mutu la ngeme sana na bakombo. Lero bi mina kuna lobi yango mbale bele siko ebaluki. Mina ekomi kumina. Ba mezana kumina donc ba usa la peuple mukoni. Yoka bakombo en tout cas. Nzambe mambo sala. So balisi kumina na kisakata epesi kwa en tout cas de talaka bakambo. Te bago c'est impossible ba c'est la peuple. Au moni totanga ba Bible kaka te po masolo ya Bible etikala na mukanda eza po toye baka pe kotala zinga na biso nini ekosama lokwa na Bible omotanga Pharaon na bana Israël Moïse ayaki na boboto abitika bana na biso ya Israël babima parce que ne vous en faites pas 60 ans yolingo batango ya kobima. Alors bino so bolinga kokanga bana Congo kaka ko te to nyonga bino ti pour ya ko répondre na isolo ya Jean-Marc Kabund. Alors bakini bagunaje parce que au monde makambo samaki dernièrement awa oyo peuple a télémaki bon imaginez ce qui va exagérer et que peuple a télémi ya ebelé et comment va kimat
boscolaire banokima bafrontière mpe na efungwami bien te esuka wana nzeplo na kati ya limbani. So totali likambo ba discours ndenge olobi ke yo ki ba discours mingi mais na discours ya chef de l'État pour la fin de l'année alobaki année 2020 et kozala année des actions. Moni quand même ba action na ngambo na yo. Et moi ba action ezali. Mais ce qu'aujourd'hui 2 sur 10 na maths, 2 sur 10 na français, 9 sur 10 na gymnastique. Et au beno ka pointe. Aux accords d'échec. C'est-à-dire pour et bandagomona na ke action ezali, il faut 8 sur 10 na maths, 8 sur 10 na français. 8 sur 10 wane utande ini. Yankenanga yo Perijo, Periclès, Luzolo, professeur Luzolo Ban. Avec 15 milliards et bunga chaque année. Dans l'année na kata discours du chef de l'État et cause de Gabiso makamba classe classe ya ofeli et cause de 1 milliard par an. Donc ce qui y a 1 milliard par an na 15 milliards et bunga wana. Et tika 14 wana affecté na makambo susu au-delà ya budget au salama. Il y a moyen au saba mbungu wangu ba laisser aller ndete. Moto rendre compte il y a gestion na ndingi ya mbungu ile kaki pembeni na ye. Moto rendre compte. Ça serait un vrai départ pour le changement. Parce que ce que ça que tout petit côté, yango batu ba oloba comme 2 poids 2 mesures. Alors la justice élève une nation. Tomoni Namboka Nabiso quand même nangambo ya justice ndenge moko lobi tout à l'heure que il faut nakati il y a bakour wana ozo 8 sur 10 na maths 8 sur 10 na français mais ce qui te lobi la justice élève une nation. Donc déjà tant que 8 sur 10 na ngambo ya justice les lotomoni ezala ozali na ranini ezali kokipete justice ezali bongo kosala mosala na yango ndenge balobaka justice ezala indépendante. C'est vrai ezosala mosala na yango mais biso nyonso toyebi bambongo ya mboka ezali bapoche ya banani toyebi mpe kolakisa bango misapita soki okepa o wana okuta bambongo ya mboka eza epa na ye justice ifo elanda bango faci soki abike na kolanda bato te chasse aux sorcières te mais justice ayebi ke mbongo ya mboka ezali na moto oyo isomona moto awuti epai awuti na lipapa ale milliardaire na coup de bateau magie otekaka nini ata akutuka leta efutaka bambongo wangu soka leta ezofuta moto milliard donc bamilliardaire nyonso tozala na bango awa bazala na niongo ya leta na bamilliardaire na bamillionnaire parce que nga nayebi mvwandu oyo nayoka na sango ekozala kisombe ya kumisi azaki mvwama avant aya okota na politique au fait politique où on dirait pe isaka ye nayebi nakanisi baze bele te o basala mbongo na bango na misala na bango bon tokipe bafonchi te wana kutu bakota na bango makambo politique te mais yo wuti chez yo na ketch soki na basket soki pantoufle milliardaire ka bona politique non on est politique faut relandela batona nyo oui bato nyonso ba compte na bango et progressivement bato nyonso ba compte na bango eza ba millions oyo ba ya osela l'état progressivement c'est-à-dire que bana nyongole étape par étape on dit que le pays n'a pas d'argent obimisi ba mbongo soki combien de millions bopesa pe bana mboka misala rien bokepesa misala ba libanais mabane ngabe ngao mabane opesi ba mabane misala ba kendo so mabilo na Turquie boni ba génie militaire ba ko sa banda ko pona bango te d'abord ça inda ko pona yo oza ona motema ya bien po ndako na yo za makasi 1 2 le conseil mosana o ba ko futa o gagner doublement 3 ezake mbongo tika na mboka et circuit ezoko renforcer circuit ya mbongo o mbongo ebimie kei mbapesa biso masolo que le Congo est pauvre
Tout défisaka ba japonais Congo en tout comme 6 mois pendant Congo tout comme luka moyen to zong. Mais bah ça a toujours un intérêt moko quelque part, il y a luka toujours cause. Eh ba japonais ba vanda kawa, ba ya vanda. Et ko balukela biso te lokola lobby. Te biso to kende lokwa to barato te kamboka ngoto kabula mbongo to mbele ka ba japonais ba ya vanda. Yo vanda. le même avis na bato na balobaka yango. Eh. Akanza ki yo ko sala tangu suta liloba mosusu. Nazara d'accord te. Alors bongo mboka lokwa Congo. Na ba mikonzi ya Congo babi Congo c'est un pays pauvre. Oyoka sonité. Batango zo yebsa Congo c'est un pays pauvre. Mais c'est un pays souverain. Ah maman souveraineté zakana dans la liberté de l'esprit. Dans la liberté de la pensée. Souveraineté zaba Comboté. Le Congo n'est pas souverain. Ba tout moi tout Rwanda au beta biso tout moi tout soki tout Bongolo soki tout mboka nini Burundi soki oh souverain ngona te. Pour tout comme la souveraineté, il faut tout zoango na kati ya pensée. Tala, Christ Wabi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Mais moi, il y a la vérité, c'est pas la vérité. C'est tout ma politicien, bah au coca vérité. La vérité ni yo loba au moni penza ke non balingi yango te. Mais moi, je que na dérive. Le quoi pino posa ngambo ya pouvoir. Bon mon bien. Obi avion moko ba sombela biso ba tiaki kombo en noirite. Et puis beaucoup ne peut ça ba kombo ya batu minene bongo na ba avion ba 8e fois occasion. Avion yo occasion pena donc attends, on se moque de qui là? Hein? Ba mboka le quoi ba Éthiopie to no benga Éthiopie mboka nzala. Donc mo kate to no kokisa na Éthiopie. Moto ndeni nga parler Éthiopie moyen. Lilo Éthiopie au quitter Éthiopie na aéroport. Les gabelés na bino basala na njilio te mais les gabelés no ka batu ba komisa ngo poni ni po ba côté ya batu basala misana ya magablo ah buti kana makambo saka wana ko. Est-ce que pas si onyo so ozali kolobela Congo lelo ezali parce que ozala blessé na ba résultat na yo en tant que député national to ozali koloba penza comme un Congolais qui aime son pays. Là na ba ibinga bo mona na postulat ki là na imbaki zoro mbongo ya l'État ya libenga na yote na postulat ki là na baki africain il est temps que tu te réveilles il faut que tu travailles na postulat ki te ce qui me révolte mais peut-être ba tongo ya mikonzi na biso sope batanga na bekoni ngata na collège Albert c'est-à-dire que tout ça na moi sens il y a tout ça, sens, il y a équité, sens, il y a justice, moins sens, il y a liberté. Mais ce qu'on voit là, mais, maman, période où on a 2 tondeuses, babi, qui ça est comme ma propre, pour la 2 tondeuses. Alors que dans le collège, dans le petit collège, tu as 20. C'est comme ceux qui ont école, ils ont 20. Moi, ça, c'est ça, 2. L'équipe de la TV, comme ici. Ndi ba passerelle to katsa banzela na ba limité. Bala mi tout na so ba sala on ba 13e siècle était na ba mboka msusu. Comment on doit se vanter pour des histoires il y a ba vieillot donc non. On ne doit pas se leurrer au binga na campus na sokola toilette couloir mangamoko. C'est-à-dire que na lingi ko vivre dans environnement moko ya bien. Lelo ba obeta masolo akini bopeto mais kini bopeto ngo. C'est beau péter na kata ba cerveau pas de moto pena fungola dumar ba aboa venon na sima yebi kutere ke wapi na kuta mu konzimo ya mboko americanet ala kara kwa ngabo ngati ayope azongisa suka chenga bu yo meme bino ndi exemple yangu soko zo bwa canette par hasard siko bateau pena oyo bateau bena na cerveau ba yoka lisolo moko te po bekole ke ça ba osande parce que pour mon toi mon que salité ça faux il fait côté na mayele mais yoka démission ya congolais et nani boité la biso likambo et boité la biso likambo ti na niveau ya olo banzambe sala bananza masa mokili na yoka sangwa mboka moko te za na richesse le quoi oyo
alors vous continuez vous yebisa nzambe sala et anet nzambe sala chikoto fia ko la biso pour akobakisa nini a refabriquer ba congolais ba sandi bino pe ba congolais ngo boyoka te biso pe ba congolais tenga na komisi kona mitie ne sika na ngai parce que ngaza monoko isakolaka bolanda banzemu na ngata si oyo banzemu bolanda kati tolandaka oyo banzemu bo li fanto na tikaki mais lelo soki ovandi yo moko oza quand même komilobela kotala makambo nyonso ezali koleka na Assemblée nationale ngana Jean Goubal na siège te ozali komiloba ke obiki pe parce que soki lelo ozalaki kuna na ngambo Assemblée nationale onga ko loba nini na kwa loi minako na kozo te onga ko loba nini kwa loi sakata déjà lelo bangaki ba lobo moni Jean Goubal bandai ko loba awa yewanat aliye supwa ndakala kola longola na bu abakisina tomate merci nkolo na ndenge longola kinga na lingomba ba crabe ni a crabe ni a crabe prof mon na campus kuna pesa ki nani dissertation ba crabe baza utikeli bango kitunga moko ta kobima so anga mata bazongisi ende ba congolais baza gisesemo babeti babi nzambe alobi na congolais abi na chinois senga nga eloko na kopesa ndeko no na opesi yango double chinois asengi eloko positif pesa nga indako bapesi ye moko bapesi ndeko mibale ekomi turu ya congolais nzambe atuni senga nga eloko na kopesa ndeko no mibale abi bomanga lisu moko po baboma ndeko ne misu mibale yoka kongo place toza kongo toza wana c'est idem na parlement na kati ya parlement quand il s'est agi de voter le bureau on sentit maintenant que il n'était plus question du pays. Il était question d'individus et d'intérêts particuliers. Et moi, j'ai eu honte dans le Parlement. Comment se fait-il que déjà dans le Parlement, à niveau Oyo, le député que tu connais de nom, aujourd'hui, c'est le niveau Oyo. Bongo, un anonyme de Selembao, au Sanini, un anonyme de Kimpese, un député au Kindanewan. C'est-à-dire que Tozan n'a bokonzi, et lui n'a no bakonzite. Bokonzi ko tepa, alors, opportuniste. Les opportunistes, s'accaparer, parce que bango sont les athées. Parce que maman ngai n'habite ce que couille la ngai na yibimbongo à l'état na tie na poche na lati kazaka na tie malasi. Au tie parfum au simple fier. Mais au yibimbongo à l'état na poche no. C'est mbongo bato ebele. Ya na poche no. Siko yo ngola te bato ebele ngo kazaka tie malasi otengami po bato ebele yo yibimbongo na boba kumisa yo. C'est parce que dans le comique on a tendé ko Goubal on a penza et changer kabato ebele parce que tout le monde ba député ebele o bazaki koloba neti yo zolo ba boyele lo ce qui to lobi totalisa yo maloba na bango o koloba penza bon député pe costume politique ezali pe na ba akoyi ba mbongo mboka ndengeli ba député anezaka so lo amoko ngeli ka ba corrompre ba ezanga tika oyeba ke corruption ile kaipana ngate Télécaté. Zana na vivaka bien na pa na lemli pa wana bitabe na milimai. Corruption ile kakepa na yo tembo. Yoka ndenge na nzela na yo batalisa likambo ya 300,000 balobi ndeko Goubal alia 300,000 ya ndeko Pierre Kangudia. Oyoka quand même yango. Est-ce que Kangudia yango pena ça la point de prester. Okuta na ya talinga na miso, atalinga na miso. Et là, ça qui n'a évité. À quand Jean Goubal za ba musicien ouvert bezate boule zate. Mayoka anga pena que na kenda ko nyate sika mabi. D'abord, on va dire ministre à budget et puis bâtonner à budget bano sanga que beta eboye ba impayement za kuna na ba tomoko ba fictif za kuna. Beta ba plan na nini. Na TV. Ata pe bato a cour kota ka ando kendo pesa bambon. Awande pour benga. Bando pesa ba sango kaka.
mais na likolo ya nyonso wana mitunaka olati mpe kazaka obimi epa na yo nayebi te bazalaka na bana to te mpo bana bayebi ke tata na biso ndenge aza moyibi. Les enfants savent ça. Alors ozomona ke omoto eza wapi lelo bato ebele bazotala balobi coalition FCC Cash il fallait que bongo na bokabwani. Est-ce que vous allez d'accord na bango tolandi cardinal Fridolin Ambongo azongeli lisusu alobi yazali vous allez que c'est pour nani c'est gabo omoni na bilo muso esenga moto makasi omoni mai na mafuta esangana ke sai soupe bango batika lo sangana te bazo bengo coalition na français mais bango na kati wana na basangana te moto na bango fona kanzi ba degré Kelvin donc oui en tout cas pour 0 degré Kelvin est égal à 173 Celsius déjà 173 bango faut ba Kelvin 1000 degrés Kelvin pour basa soupe ba ko ça soupe terre bon minoko na binote peut-être que ils ont joie temps oui nanga bwana ba koko baloba soki oyebisi mwana akoyoka te tika ye mokili oteya ye omoni coalition ngano toza esimbaka jamais bongo soki nzamba asungi nzambe osunga yango ndenge nini kolola kolamuka nzambe akosunga kofanda batali peuple congolais balobi te mitema na biso ebongwani tomoni mama Janine Mabunda na perchoir alakisi souci azali nango pona peuple congolais atalisi lipa ndenge mati tukuti kosomba na yo lipa yo moko moni ndenge lipa ekondi mama tiko tankisa nga bakombo ya bato awa na la généralité observez la nature vous comprendrez les choses de l'esprit dans leur nature bato FCC azana nature ya kozua kaka bango bako changer jamais nzamba koleka pe na nzela ya FCCT Fridolin Ambongo alobi nzamba oleka na nzela ya FCC po bango basala kilo ne baso là nzamba loba que j'ai endurci le pharaon kasi nzamba muto endurci sakete yepe muto azo ko endurci ba FCC ouais ote basala le côté pona pe po basala ba mbri ti acha sala le côté jour pele comme vena que kala bango. Alors lelo Fridolin Ambongo na kati ya Omelina ya alobi que FCC Cash baganyaki bongo ba élection en 2018 tozongi lisusu na yi discours yo koloba nini basaki nini bazwaki te na élection 2018 mais biso nyonso toyebi ndenge élection elekana te bibi élection elekana ndenge elekaki wana tokomi na esika tokomi we bato ya losambo basambelaka biso bato tolobaka mwa moke kopesa mwa liteya tolobaka mpe yembi mwa nzembo opesi liteya parce que eza mpe mpona bien na bango lolendo ya lisanga ebimisaka moto tu yanke mais soki otika ye moko oye moko mosu naobeta na rompoe ngaba naobeta musiki namoni bapeti bakulu na rompoe ngaba baye namoni bamaître oyo bayaki na porte ekala place naobeta benda bandulise nayaki na bango bakemelama na nsima naye si bapeti wana na kati na bino nani chef nalinga bato balanda luyenge ya bato bote nalinga chef abima abongo aboksenga atikala obima te ezaka ndenge kristo atuna bango mokonzi tala momi oyo mpena ambrui yeyo tosala nini kristo abi na kati na bino moto asala lisumu te abambeli banga mianda makambo ekoma ndenge soki ekomi individuel bazobeta monoko ya FCC kanga moko na pembeni tuna ye ndeko oza pena conscient ke bozoke bien aoye biso non omoni ndenge ke po déjà phrase ebima te oyeba phrase moko ezaka omoni ke besoin déjà po ndenge ke alors pourquoi donc n'est-ce pas quoi phrase ebima te
Pourquoi? Parce que la conscience est un tribunal il y a liboso. Nous faut comme à un niveau où ok, au misambisana yomoko avayi ndela yo. Ole bokende ko beta monoko voilà ngai na lingi bona kisaba preuve te yo na kati na yomoko. Oza conscient que oza na mbeba. Alors si oza na mbeba senga peuple pardon. Nous expliquer tu vas comprendre na mbeba non. Le lot que RDC tozui lipanda 60 ans déjà tozala qui prêt pour na kozwa lipanda. Ezala qui précoce pour na biso RDC. Prena précoce de Sengeli. Au fait, il est l'opé tozwa na opé lipanda mbote. Na ndenge nini 60 ans déjà. Toi indépendant maman. Le Congo indépendant et bandolé ça va voisin. Mais ce que moi quand voisin mon ya dongi azo ya ko milier ça nanko na kati ya Congo, c'est que biso toi na lipandate. Ce que le Rwanda fait, c'est-à-dire a ça la ba faire na yi. Na mabanga ya Congo et pas ça ngo nanko. Et puis par les politiciens na biso bakenda go senga ba permission kuna na ni pa na yepo ba koma mikonzimo mukeli kolo. Alors indépendance ngo wapi. Je dis que l'indépendance c'est d'abord dans le mind, dans le thinking. L'indépendance c'est dans le penser. La pensée. Namoni petit atalinga le penser c'est le manger, le boire. La pensée n'est-elle et le kwangoa na likanisi. Voilà. C'est là la kati ya makanisi ndeto kolobaka to komi indépendant. C'est-à-dire oyo bakoyebisa ndeko na oke ndeko na ngai omoni makambo usali wana eza moyibi au dzimbongo ya l'état. Zongisa to ngai moto na okenda kufunda yo. Okomi indépendant vis-à-vis na mbongo. En fait, la vraie indépendance, il y a moto. Et ça, c'est-à-dire, kolonga, l'attrait, la corruption au moto, parce que la chair est corruption. La chair de l'homme, elle est corruption. Et l'indépendance de l'homme vient quand l'homme vint ses attraits à la concupiscence. Non, il y a benga indépendance, il y a RDC, mokolo tokozwa bongo gestion ya mboka na biso mobimba, biso moko. Mokolo tokoma bongo boto. Mokolo na bomona moto na moto a évolué. Dans le livre notant à devenir le meilleur de soi-même. Maslow. Maslow, Abraham. Asali et nini pyramide des besoins. Ngana okamwa c'est-à-dire que quand on veut évoluer dans Mboka, tu as la pyramide de besoin. Les Congolais, le premier besoin de Damas. La tina tena yemba bato bakipa wolo tina kaka na biebi kongengaka matabisi kasi maitomele pe mato benda ofele tina te. Molimu, le premier besoin physiologique il y a motoza pema. Dayemba on a tinate déjà. Dayemba on kala. Pema po pema ko katate. Pema lève tout. Après pema maï damage. Après maï damage. Déplacement. Santé. Santé. Sécurité. Mais c'est comme ça que attends. Vous avez pour ça tripoter le bon à l'État. Mais vous savez la taille échelle de besoin en gauche. Parce que bah besoin il y a besoin de connexion dans le combat besoin l'écolo. Et c'est il y a un besoin oui et bête ça les solo il y a liberté. Les solo il y a indépendance. Est-ce que vous avez un problème à mon côté aux indépendants quand? Pour que quelqu'un vous saigne. Sorry des autres ont un problème à mon côté aux jamais indépendants. Or, mi konzina biso ba dépasser pe mon côté à estomac, mais bazana mon côté à cerveau. C'est-à-dire zoa kaka.
mbala sima congolais yoka ngai kovotaka lisusu te bato bazala na nzala ya cerveau. Ah oui, bandenge nini ke moto azali na nzala ya cerveau. C'est ça aussi le problème. Parce que na 2011 batalisaki peuple congolais que na 2018 bokende ko voter te lokola bato bozali ko voter kaka po bapesi yo polo bapesi yo 1000 francs bapesi yo lipa. Mais ça la meka. Siko na oyo ya na 2023. Na ba musicien pe ba fabriquer ba honorable na ba. Na mabanga. Tane mu fini kwa lemba. Kuna les pacificateurs jusqu'au bout. Antenne parabolique ya France. Antenne parabolique à France, c'est l'élection à candidat. Il faut permettre tout cela pas interruption ba mission. Parce qu'on a lobby sur le peuple congolais oyo. Ngada ko sunga na nzembu na sunga sundeni. Entre bino artistes et musiciens faut bosso la rani nakati o idée. To solani. To meka so la me ba mission na so ke mimi baza ba grand prêtre. So mutasa ko bi grand prêtre oyo kana. Alors que ba grand prêtre loko ba kota makamite ya ki grand prêtre ngo. Loko za grand prêtre awa na Afrique et puis na monde. Loko go beta nzembu na George Benson. Et George Azupe na ba kora jazzy loko akoti ba yembi. Et ko salamaka na Congo mingi te. Omende to za na musique wana. So batuneti ba Benson ba komo beta ba guitare ba chanter belé ya Congo ba olongwa. Yangwa na linga boyi. Na loba ba mona net na okosa. Na lembi ko sala ki humble ya lokuta parce que naza sous humble te. Na loba boyi. Ministre na biso ya finance. Est-ce que na katini azoka ke bako comme c'est ministre la finance des États-Unis. So yemo ba Monique bongo te. Ake ne oyeko la makambo ezangi. Siko tozwa na ba degré tout. Na ba degré tout. Totuni chef d'état-major na biso ya Congo. Est-ce que Congo zala chef d'état-major aux États-Unis? Soko Monique bongo te tala biloko ezangi. Ngana musique natanga atilero po na bongo. Parce que ils attaquent beaucoup de gens, mais ils sont comme Kangabako, Ote, musique Mindeli. Bako, les gens battus sur musique Mindeli. Alors c'est ça dans tous les domaines. Et c'est justement où on a l'État n'a pas fait comment. Quand la biso na collège en Goyo Kala, tu vas nous savoir génie en herbe. Au moins tu t'as fini ba Canadien, tu t'as fini ba Belge. Kasi lelo ke ita funa ba Canadien. Opena na comment ka faire moi je nomme pas. Nous vétérans. Moi je nomme pas. Je nomme pas. C'est moi qui a vu. C'est moi qui a dit. Qui a dit que ben ko. Nous sommes presque à la fin de cette émission. C'était vraiment un plaisir pour nous. Il y a Kozoyo Lissousou na plateau à ma mission TV, mais Kota, la présidente de la République, na discours na Nazungi Lissousou Kuna a élevé le président Kassavubu. Ouais, Tika Biso Mikolo Mileki Penza na rang ya ba héros. Azali ko mérité? Ah maman. Na histoire yo tanga kabila. Ngai ba critère ba tshela ba héros. Na bien monté. Pour ba héros, ba héros, na ba héros hein. Pour na les arrêtés seront au kanisi moto ana mingi. Donc na ngwendo avandi lelo azotala Kassavubu pa mona makambo ba héros mususu fo passa ba moment Mamadou Ndala. Ba héros mususu fo tsane ba bochama be. Wana ba héros. Naboïté. Oh, il y a président de la République. Naboïté. Mais il y a des critères qui vont être là bas héros. Naïbité. Banda ko tanga ba livre nyonso. Oh yo tanga kabutu lokola moïté lelo gloire bosse be kuta lobi. Mais qui héros et misala yango mobuti. Qui héros ezate ba batia kakotia. Qui héros misala yango moko boko vivre voilà héros. Président Kabila héros. Neti nani
Musée Kabila. Oyo nani? Simon Kimbangu. Simon Kimbangu. Ça c'est un héros. Héros. Tous en héros Ebele Lumumba. Tous en héros Kabila Musée. Bakombo mususu ke kimi bosunginga. Bon, nga ba héros ezaka ke butia ngo pona sentiment ya ko se percevoir batu boy. Ya mambo ko honneur ya moto wana. Ya mambo ko to zaka boy. Tandeni. Oui, dès que ça boy. Dans le bac normalement, il faut tout miper ça ba défi wana. Dans la masse moi béninois ando sanga bongo Abidjan. Yuza musicien. So ngo mona ke au mati niveau ni poser la question wana. Est-ce que lelo so na kuta na ba américain bazo beta jazz na ko intervenir à tamuke. So monique au kokité yekola. Et c'est comme ça que tout le monde il faut ezala. Parce que biso na mona coronavirus autour la kaka il y a communauté internationale pianga. Oh il y a FMI pianga. Oh il y a Banque mondiale pianga. Oh il y a nani ya OMS, il y a OMS pianga. Mais bah ça va le quoi muyembe bazawa. Pourquoi on les met pas dans les conditions il y a ko komisa biso na recherche comme à niveau il y a mokili. Tu peux ça budget na recherche tu peux ça budget na babilo boko ils ont la sens. Mais la recherche n'est pas na makambo ya vaccin. Ko ipsanga ite ke ozwa ki tango mosusu to ya Rolanda ete. Na landi on a vaccin na d'accord na ngote. Ce n'est pas pour autant que ma valeur n'a été en tant que scientifique. Bon, nga penda yanga yangwana. Soki ozana bien côté mobu na ndimi yango. Soko kena nga na nyomi to kabwana. Mais na kotika na ko reconnaître ba bien na yo. Nga zate muto yo. Bon, na sa philosophie. La philosophie s'applique à son apprenant. Puis philosophie s'applique à nanu na moto ako yekolango. Yango mona ki Socrate l'été ebisi que yo ozako bebisa ba jeune. Alors punition na yo za kokufa mais to bomote yo moko zo poison mais là azu poison ba yango avant na ba péter azu expliquer ba que omoni boye ba cœur philosophie na côté nango ya éthique parce que to ko taper philosophie pour amukete et sunga rapé bato be bazolanda balinga ko mingi na côté wana moto le quoi Emmanuel Kant tikala weba ke Emmanuel Kant wana finga pe bato mundu makasi ba pe ba finga bato mundu moi mingi me faute na bango te neti Sarkozy a dit l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire zoka l'homme noir muta bandi histoire bo yo muto koti na histoire oyebite côté bandi c'est que nani akoti mapi yo sarmo konzite. Mais tomoni pe ba mindele wana kaka na nzela ya ba belge o ba coloniser biso ba uti bongo ko senga bolimbisi na makambo nyonso o eleka oza pe quand même na point de vue asenga ka bolimbisi mokili côté zokenda kuneza ke biso bato mwindo ndeto ko konza mokili baba ndo senga bolimbisi lero parce makamba bomi soki Floyd kuna les États-Unis et yando di bato déjà tikala boyeba ke d'abord est-ce que yebi ke mathématiques est en Afrique Pamaye les belé comment kokanisa yuta ya bango te et uti en Afrique mais d'abord l'Afrique est le berceau de l'humanité. Zana tout réfléchir mo kayoka ba contrefaçon soso na berceau na ndako neto to vandia nini zakala par rapport à yo berceau si qu'on deni bozo benga berceau de l'humanité botiki bokomo benga Europe le vieux continent qui vieux continent wana ezali berceau to reko basaisi ma berceau ça c'est un esthétique la kisi biso noir l'absence de toutes les couleurs blanc la présence de toutes les couleurs ce qu'on yo au béni l'homme noir l'homme de couleur est-ce que vous comprenez esthétique c'est-à-dire que photo l'exemple mindela que idiot na bino o bangisa biso me bola bino ka ba idiot quoi c'est-à-dire nous devons avoir des partenaires ko solo là miso na miso bazo expliquer ba que bokosi pe mingi tango ko ki bo fazer den de kona ba mo ka zo savoir que ne vous en faites pas, le monde sera dirigé par les noirs et les femmes. Nga mona na Belgique na koti na village moko bona ke kuta ba arabe
na bato mundu ngabi mboko si babaki am pona ba villa pena na ba villa biso pe photo sa attention na ba chinois so ba comme côté la biso na ba village encore bango photo moni pe déjà drapeau moko comme ko circuler kuna na ngambo ya Sud Kivu o bazali koloba te drapeau wana na ba réseaux sociaux bon donc ya réseaux sociaux ba peza Sud Kivu na ba Nord Kivu wana pe fo ba yoka na batala na misu pour côté wana nini ba bena oni eza passoire côté eza trop passoire yango ya tokomi na bakarara randu murumba rokese oyo nalandaki ndeko nani sango abi ruzibazi rukozizi oyo bakoma bavenu national mbati. Merci beaucoup. Si pour le même quand même nombre ya baka o tomoni guéri to pesa quand même le coup mon papa Muyembe to ezali parce que espace Schengen to zali na droite ya rokota kuna ne to zokende na lombango na baka po te to zongela Schengen to pesa le coup na to zongela le coup na Nzambe yemo ko mukolo le coup po makambo ya Congo na okota ngo bien te ponini. On a eu un somba qui est à côté à morgue à Saint-Joseph. Il y a Saint-Joseph. Pour que petit à quartier va fâcher. Non, bah yanke mon bah yanke bah pays bimbo le fait. C'est quoi tout c'est la statistique. C'est quoi bimbo et côté la statistique voilà tout. Bah on ça la test bah bi bazali ko ça la ba test ya ba corps o ekufi pe na ima bokono. Donc so ba sali test na corps wana ba bi te o c'est que ekufi na Covid. Bah le peu bon ngo komi cop. Oui, parce qu'il paraît Covid-19 et même mis poche-vide 20. 2020, poche-vide. Vraiment très intéressant. 2000 cas guéris. On a information dans voilà, maï guéri. Merci beaucoup, Jean-Bouban Kalala, Tomoni Penza, Sengozali Nango, ya ko partager na biso ba question nyonso tozaki nango pona mboka, mais tomoni quand même ce que tout ça la bilan moqué par rapport à pouvoir il y a Félix Antoine Tshisekedi moi espoir ezali kokota la bande ko ba policier lelo c'est ça les petit exemple les rôles batuka bon exemple yelinga na mutu que bo beta balle mais garder na bino équipe on a ce qui na ce qui pour la monnaie pour l'équipe me garder na bino jouer à équipe na sens nini ngana oko matin pour ça le classement na bino mais bote garder na bino joueur na binoté garder na bino joueur à côté okuna siko na makambo na lobby soko ba beti ballon ya tiki yes ko ba beti siki ba wo bon ba 9-0 de soit contre Yougoslavie. Super dur. Super dur, mais tu peux quand même répondre à ma question. La répondre. L'espoir ezali. Makambo zo gate. Maman, est-ce que les FRDC ba kenda ba guerre kuna na est. Eza parmi bango ba sodo ba teka ba plan. Ba sodo ba teka ba plan poani. Pour baba soda côté kuna. OK. On en est à comprendre. On comprend hein? Mais si pour par rapport il y a question. Comme ça yesuka oui. Mais déjà ko kendele comme na moi ba pa yesu. Voilà la ko boya ngote. Mais par rapport il y a question nanga avec Félix Antoine Tshisekedi, tu quand même ko garder espoir. Na lobby hein. Botie une équipe na bino gardien. Muto quand au moins c'est un cash, bazar d'adversaire, bazar partenaire. C'est des adversaires. Alors il y a un lobby que au tiers na bois na poto na yo, au tiers gardien va jouer au kuna. Au gagner. C'est ça la réponse. Quand tu réponds, c'est pas une réponse kala. Émission Sili, c'est que ngane na ndeko komate. Pour que ça tozo tikala mingi na kati ya état de droit, comme on a ki oza la ministre en fonction, bazali ko kanga yo ceux qui ozali na mbeba, to moni ba roulage, ndenge bazali ko kanga bango. Mais la taille mon bout de peu ba moi ba procès à la raison na mon père. Il y a un avis ba discours té.
tout le monde a vu que état de droit pendant comme état de droit bon ça c'est quand même pour les robies quand même idée mourir ils ont des idées les robies quand même na boule vie na ngamu kwa mongo abi mais wana kawana na yebi angote na yebi kankokolo na yebi lufungula mais quand même mais wana na yebi te yango zewa siko mundele de akena mbushima ile reuzungabi ah mais mon frère Georges était chez vous là-bas au Kassai mais il y a beaucoup d'anges là-bas on a toujours baba ange loaku ange somba ange inda ange lez ah mais il y a beaucoup trop d'anges chez vous. Je comprends pourquoi on dit que le peuple Moulouba c'est un peuple de Dieu. Juif. Yoga père moi Moulouba zaigwana bi bon yo mundelo yebakati. Yo kanisi nzambi akukamata mukili mubimba sali bantu ebele lokola menzelu ya se ya mai apesi yango mutu kombo abalama. Oyobi abalama na cholope lingo banini abatela ba. Covid. Covid. 2000 cas déjà. Covid. Guéri. Covid. Ah, Covid. Covid. Topesi bino merci. Tobeteli bino maboko parce que grâce na bino tozo mataka kaseko mata. RDC boka ya bomengo. Mboko etondi richesse. Mboko etondi pe bato abwanya bato amayele malgré bobisenga bato amayele ne babomi mboka wana te bango nyonso te. Ezali nde mingi bata bolingo. Ezali bata mayele mais bolingo nde ba moke. Voilà, donc bato amayele bazali bato bolingo nde baza moke. Bongo sike ba oloba ke bato ba bomi mboko eza bato amayele bato ba français. Mayele sans bolingo. Nga azali moto français mais na bolingo. Naza na bolingo ya tato abetaka film. Mo neti ngai pena au ministre soki ya justice te pona mona batia akabata ba droit. Bato na okama mingi eza baninga nanga. Ça le quoi président Félix Antoine Tshisekedi. C'est-à-dire soko bando kanga baninga na yo. Bato ba comprendre pena que keba. Na eto sala blague. Soki nzeta mobesu bazosango boye. Bongo biso nzeta mobesu. Keba. Aussi c'est pour aller l'autre ni le rôle bala peuple congolais balandi de partout. Peuple congolais kolinga nanga ezakala emolo kwa ya sango. Ezaneti ezana sévère mais bolingo ezali. Ngai makamba Congo elelisa ngai. Na yebaki teke to koma na ba indépendance e koma ba 60 ans pro. Mais 60 ans wapi biso. Congo ezaka ya piange ya FMI piange ya banque mondiale piange mais banque mondiale na FMI ba ya ujambonga. Siku ba mituna me mwanu yo. Asandini. Oh ya communauté ta ya Rwanda abetangai. Rwanda komi ya vraiment. Mutu abeta ya mukolo bongo na mwana muke akizengi. Po kizengi ya. Oh comment ka David, to comment David. O beta ka Goliath kolozali. Wana Goliath te. Ko konta wana ki Goliath. Goliath akuna te. Bizone to komi na se ya se. To lekina David. David pomba mutu kola pona ekala. David ya mutu sana ne. Ayebo akuti pena Israël bimba baba. Ba ubanga o que vous savez féroce. Ya ani. Ah petit longwana. Awa guerre ba bito ko bunda te mutu mo ka bimba bulsa joy. Atel ba yuko. Nanda obimba wana na kata yo miki. Yuko David tamu to sa bere zambi tata. Yo aguleka talio mwana umela diamba ta vie yo ko servir le peuple terre yo na mune no na bizoni tuku kata yo petit luba kila pale bo mo pera o job so ba problème te no ke suti ngaz na yeba jo yo ngoye bala na yeba bo pese ka se ba sokoto ameli sokoto chapa possibilité le mola ya kilo le ba borote pesa l'aspect azuka l'aspect ayi
mibali balati sokoto bakoki te yo yelanga na ngasi mpe oyaka sida tafo na yo napesa misuni na bandeke awa kiribi nde bongo tosala Rwanda nde bongo wana Rwanda te wana Rwanda te tokokamela Rwanda te biso so tokokamela bamboka eza bachine baétats-unis arwanda te ya libala kutu bakontamaka te biso to akongo te mama tomizwaka ndenge kasi yana bi tokanga na miziki tokamamba ba miziki tokanga na miziki tokangi théâtre tosali tri ya ba journaliste po kala na la voix d'Isaïr Paulika le wana Jean-Jacques Kande Nzambulate so sali ka faute na français téléphone bolongo na mutu wana même comme ça na otala na chaîne zakle na moni bakompe na echicheri na bengi petwana na yebiseke bakoma boro wana boyete akateli na mangala lelo na TV na otala TV mobusuki wa msasu sham sasuni na moni bakomi les na pluriel LES transformation na singulier na bengi bango babeba yambi na bango ngaite normalement faut koma wana TV est comme esika ya ko salir la pensée ou la réflexion du Congolais. Que la musique ne devienne pas une occasion de chute, une occasion pour bâtir sa bozo banamito batote. C'est vraiment ça que je dis. Peut-être que dans le baron dans le terme il y a blague. Il faut que ça toilette dans la TV. S'il faut kangaba TV musuko kangango. Il faut que les musiciens de toutes les façons comme un peu banzemboute. Bateau ba comme la bango, ba pesa bango des chansons sensées. Dans un tango il y a campagne, il y a sensibilisation, il faut que bateau surtout ba kota les c'est une guerre. Nous sommes le pays le plus riche du monde avec un peuple le plus idiot du monde. Ces pays-là qui nous regardent, qui nous observent, baotu que la sombo kawa tena quitté belé bobiso distraction. Na maboke so mona pena maboke po ba maboke na biso egal ba cinéma so mona Jacques Boer na lancer mutu hein balancer le muso balancer Zaire za bebola et ça peut ba condition au bazali ko condition bazali ko mutu yemo mtakela condition awa peuple a télémina c'est le monte que batu ba comme na keba il faut avoir un peuple ba mitie na condition ya ko expliquer ba ko yoza mona tata na mama lukwanga ezate so ba définition ba parler ça sinzili o ba nomone la ba parce qu'en principe bateau bazana ba institution bazaba sinzili ya mboka et un sinzili aza chef ya mokolo mota au vivre na kati ya mboka te to si saka rapport na mona yandu kisu. Merci beaucoup Ndeko Jean-Goubal Kalala, merci. Na bandeko nyonso balandi biso lobi ozali motabo lingo. Mais na moni esika opesi mbote na ndeko Mike Mukeba ite. Bongo bolingo na nga destination na yango wana. Tokutani mbala sima pona ba actualité mosusu entre-temps. Merci à la grande équipe, merci à Derrick Lukeba, merci à Volding Gituka, merci à Miguel Milia, merci à Patrick Ekitoko et Gloire Bossobe à l'assistance. Bye bye. Ma mission TV, le miroir du monde.